Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour surtout Naba fan nyoso tout, balandi nyoso tout, il y a Fidedi Mauvais Télévision. Merci beaucoup Bino Baïbans, vous allez s'abonner massivement à la chaîne YouTube Nabino. Formato continue toujours à s'abonner à Fidedi Mauvais Télévision sur YouTube. Au s'abonner, ils en gratuitement, au s'abonner, au partager, parce que tu bandi sikoyo makambo ya bien awa na Fidedi Mauvais Télévision. Naye ngawa bino Serge Fidedi, autrement appelé Motonzambe, na memeli bino émission ya sika. Tuka vumuvandi yebaki makambo bandi sikoyo. Makambo pena oto salela ki bino na chaîne na bino YouTube na plateau na bino ya kitoko boye makambo ngo te bandi bino ba baso bozana poto olingi ba dédicacer yo ozana activité na yo ozana lo moko salaka olingi vraiment ke to lobelango awa na Fidedi Mauvais Télévision to lobelango na Fidedi Mauvais Production ozali agence de production et de marketing. Yaka benga biso na numéro wana eza na téléphone na bino et bisope tokolobelango sans problème. Bandeko na ngai nalingi vraiment tomesana na émission oyo parce que émission oyo tokokundolela bino makambo ebele na kati ya émission oyo tozali kobenga yango likanisi. Likanisi ezali émission oyo ngawa bino Serge Fidedi Motonzambe na sali yango pour que et permettre biso na bino bana mboka banso tout balingaka Congo pe banso tout bafandaka awa na kati ya République démocratique du Congo surtout banso bozape libanda ya Congo to pesa na makanisi. Tokopesa na makanisi na ba sujet du jour na ba actualité du jour de tokopesa na makanisi. Likanisi ezali émission oyo tolingi toyeba profondeur ya maimanso mazoleka na politique ya maimanso mazoleka na nzela ya ba pasteur maimanso na nzela ba footballeur maimanso mazoleka na actualité du jour, topé actualité du moment, oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso, toko sala émission oyo biso na bino public. Ozana Poto, ozana Londres, ozana Kinshasa, likanisi ezali émission na yo, vraiment merci beaucoup. Bongisa téléphone na yo, bongisa ba crédit na yo, bongisa ba méga na yo. Tout solo là, topesa na makanisi sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Voilà, vraiment nalingi ke vous allez vraiment wana nombre. Merci beaucoup. Likanisi ya lelo tozali kobanda na actualité du jour oyo eza ko se passer na kati ya communauté du réveil du Congo au église oyo eza kokamama na pasteur Walesa. Bandeko na nga tozopesaka makanisi. Est-ce que bana Poto, bana Kinshasa, bino banso bozolanda biso? Likanisi na bino eza nini kotala ke musali na Nzambe pasteur Walesa, Kabundu Walesa, azui prophète na ye oyo azalaki ko travailler na ye malgré les erreurs ya prophète na prophétesse ba commettre adultère na bango on les a makambo na bango privé mais la façon dont pasteur Walesa a meke un peu na ko rejeter ko boaka to pe ko telemisa prophète wana en public ko benga na ye na église d'une manière publique bana na Nzambe bino ba banso bozolanda biso bopesa biso no likanisi na bino bato boyebi Bible bino bato bozana Bible na monoko na bino bomeka mpe na koyebisa biso kopesa biso likanisi. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que eza digne?
est-ce que c'est vraiment biblique? Vraiment, vous dans la Bible, vous pouvez savoir ce mais avant, tout l'oba ebele, na lingi régi, azongi sabi sonanu, na image wana, oyo pasteur Kabundi Walesa, a ça ko présenter serviteur naye, prophète naye, na misu ya public, qui peut ko benga naye, ko tinda même bata sécurité, ba meti na libanda. Tolandi et l'homme d'abino. Merci beaucoup. Ndeko to bengani yo n'église, hein? To bengani yo kitsa maboko na se. To bengani yo calmement. Ozali sérieux, oza moins sérieux. Et puis to bengani yo calmement. Et nous vous chassons calmement. Ndeko mwana mwasi to bengani ye yo bolandani. Ok, ko kangse soki libanda bo kendo ko samba. Awa to bengani église tala elongi na ye monde entier soki bo moni ye asala makambo na ye mena kombo wale sate. Le monde entier vous devez bien les voir. Si vous les voyez, il peut faire ses affaires mais pas au nom de Walesa. Il ne peut pas engager l'église centre de réveil spirituel ni encore moins marchander avec le nom de Papa Walesa. Ça va. Bima libanda kende. Kende zo Bible na yo. Mwana mwasi landa ye. Landa ye. Awa tebo kende na bango tiri banda kuna. Bope se Bible na ye. Sécurité bo aider bango libanda. Bo filme yende nga zo kende monsieur. Bope se Bible na ye ba caméra nge. Bo landa ye. Bope se Bible, bo brutaliser yete, mutu asimba yete, ba kenene malembe, mwana mwasi alanda po ko yako kima. Ba kutana libanda me sécurité bo zalawan. Chibingu muchanda. Chibingu muchanda. Ozangi place à kosala film. Ebele osolo bese ebele pozo tanga biloko ebele ngana lobi na yo yewo yo okosana nini. Okozwa yebo kende na ya pesa monga libala. Jamais ndengeni yo komi na zemi. Non, je vais mettre au monde, je lui donne son enfant. Je ne peux pas garder chez moi un enfant bâtard, non. Mais moi, na libumu na yo ndengeni ni. Mais là, ici, il accepte que non, il a une femme. Chaque fois, on a banda koye bisa. Moi, c'est mon chaque fois, ça va paraître liboso na yo. Azo wanga na à tout prix. Non, moi, je n'ai pas une femme. Ça va. Frère de Kamweza Boye, à partir d'aujourd'hui, monde entier bolanda ye. Boye bakende koyo asala kanangate. Le monde entier devait bien suivre que ses frères ne travaillent aucunement avec moi. Et puis asaye mokote baza ba ventilier belé bazo tambola na komona. Il n'est pas seul, il y a beaucoup d'aventuriers qui marchent avec mon nom. Ba yebisinga ba monaki mususu na poma teta zote batu ebele alobi azali à travailler kana Walesa. On m'a informé qu'on a aperçu quelqu'un d'autre sur le pont Matete qui est en train de prêcher, entouré de beaucoup de personnes, mais il prêchait au nom de Walesa. Et puis mususu a se rebellé pas Billy kuna na njili. Ba comportement ya mabe afongo l'église na zone Kinshasa awa commune Kinshasa boko chapé longi na ye. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'est rébellé à l'église du pasteur Billy Anjili. Il est venu maintenant implanter une église ici. Il est comme on a prophète Dani bochana grand géant. Il est là, on l'appelle prophète Dani. Il travaille avec le pasteur Billy Anjili. Il s'est rébellé là-bas. Et aujourd'hui, il est venu afongo l'église na Kalembelembe numéro 118 boye bake Azana ngaite a commis centre de réveil spirituel ezali ngaite baza ba ventilier bakozwaka komo na ngai ba marchander
Vous devez savoir que cette église-là qui est sur Kalembelembe n'est pas l'église du centre des réveils spirituels. C'est un aventurier tout simplement qui cherche à marchander avec le nom de Walesa. Bayake pa na ngai na yambi bango na serviteur moko mpapesi bango biloko kolia mwa mburkere balie tala kaka ye wana fandi kote azuka photo na nga wana nde bakomi kotambisa lourd mwamba. À partir d'aujourd'hui bato bazwaka su photo na nga pamba te. Amen. Bazo sa photo bakeko marchander. Amen. Ils étaient venus chez moi à la maison. Après les avoir reçus, on les a offert à manger. Et il a profité pour prendre la photo avec moi. Et avec cette photo, il commence à marchander. Désormais, je mets en garde les gardes. Que personne ne puisse prendre la photo avec moi sans que je le sache. Et puis afandaki na kiti moko zawana munene afandi na kiti bapese moi eloko alia. Lokola bayaki na mutu moko na yebaki aliye pas profitaki talandenga fande pananga wana zo branché partout aweze pas Walesa ici c'est Walesa. Comme il accompagnait quelqu'un que je connaissais bien, que j'avais reçu, il en a aussi profité pour prendre ces photos là et maintenant il commence à marchander. Ndeko to bengani yo l'église hein. Nous te chassons. To bengani yo kitsa maboko na se. To bengani yo calmement. Ozali sérieux ozali. Merci beaucoup, Baïban. Surtout, vous allez kolanda émission Likanisi. Kaka ndenge tolobaki, tozali wana pona kufinga mutute, tozali wana contre mutute, mais tozali wana komemela bino ba sujet du jour. Ba sujet du jour, ça veut dire que makambo oyo ezali ko se passer actuellement na kati ya mboka na biso, na libanda ya mboka na biso, na ba domaine nyonso tout. Biso ba ebanso tozali boso ya ba téléphone na biso, biso ba ebanso tozali boso ya ba télévision na biso, ya kolanda émission Likanisi est présentée par votre humble serviteur président Fidedi Motonzambe. Na monike bino ba ebanso bubandaki pe bozana biso de le début. Bolandi élément oyo tolakisi bino ndenge nini Pasteur Kabundo Walesa a bengana ki tope abouaki prophète naye nakati église publiquement. Est-ce que mutune zaboui likanisi nanga ezaboui ya yope ezaboui mutuna nanga pe ezaboui? Est-ce que c'était vraiment digne ya kusala ngodi manière publique où l'homme de Dieu azalaki na manière mosuti a kusala ngo peut-être na réunion à comité à église? Est-ce que Nenga sali bongo a sali réputation ya pasteur? Est-ce que pasteur a ko poursuivre ye ou comment? Bo pesa makanisi na biso na lingi vraiment plus bo benga ngai pour que bo pesa makanisi na biso. To lingi na kati émission Likanisi to pesa makanisi na biso. Na makambo nyonso teza ko se passer na mboka na biso. Vous appelez un sujet. Vous appelez une actualité morobo, ulingi to lobela yango, komela biso na numéro wana, et biso na katia Fidedi, mauvaise télévision, chaîne YouTube nabino, toko manyola pe, toko tuna baeban, surtout, baza kolanda biso, pe bakopesa Likanisi na bango. Merci beaucoup, baeban sobolandi, émission Likanisi, où ezali présenté par moi, votre humble serviteur Serge Fidedi, autrement appelé Motonzambe. Bopé Sabiso Likanisi. Est-ce que Pasteur Kabundo Walesa a sali acte moko ya malamu? Selon yo soko za pasteur, soko za mukambi, est-ce que ça acte wana? Est-ce que ça qui vraiment kaka il faut asala yango de manière publique? Toujours pesa ne makanisi. Ndeko za pasteur, oza prophète, oza mama prophétesse, oza mondimi, oyebi makambo ya Bible, komela biso, pesa likanisi na yo. Est-ce que c'était vraiment important en sorte que l'homme de Dieu, le révérend pasteur Kabundo Walesa, l'homme que je respecte beaucoup, est-ce qu'ils allaient vraiment digne amekanako sala acte wana nakati ya église ou avoir peu ko sala yango de manière où ezali en coulisses nakati ya réunion à comité na ye? Est-ce que asali malamu pona ko pesa ko enseigner ba exemple na bato mususu pesa likanisi na yo loba yango tindela biso
likanisi na yo na nzela ya SMS na nzela ya message na numéro wana oza affiché na bande ya écran ya télévision na yo. Merci beaucoup. Je crois que na pesi moti na bino ba ebanso to bandi kozwa biso na nzela ya Fidèle du Monde télévision pe ba ebanso bo s'abonner pour na kolanda émission likanisi. Émission likanisi ezali présenté par ngai wabino Serge Fidèle autrement appelé Motonzambe. To mesana na yango, to partager message oyo partout dans le monde, to pesa likanisi. Prochainement, ekozala likanisi na yo. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Tokutani na numéro oyo ezali koya. Merci beaucoup.